Président Félix Tshisekedi atindi na retraite to na bopemi ba officier baike ya mampinga lokola mokambi akala ya mampinga général d'armée Célestin Mbala oyo ebonga na ye epesamaki mikolo milekini ya lieutenant général Christian Chiwewe. Mokonzi ya RDC atie bongo bakonzi basusu na esika kati na bango général John Chibangu oyo alakaki kosala bitumba soki mokonzi akala Joseph Kabila atikalaki na bokonzi na kobuka mibeko. Na forum international na Londres, président Tshisekedi alobi esengeli kosenga na Rwanda kotika kobumbana sima na M23 pona kokota na ekolo Congo Demokratika. Asengi mokili kosukisa yango po RDC ekoma ekolo ezali na bayebakima bitumba koleka na mokili. Human Rights Watch epameli mampinga ma ekolo Congo Demokratika kobundisa M23 na lisungili ya batomboki ba FDLR ya Rwanda na basimba minduki misusu. Président Yoweri Museveni asakoli ete mwana waye akokoma lisusu te na Twitter makambo mabikolo misusu sima na banungu ebimaki na batweet na ye eleki.